Fumu Kimbangwe bila mabota mabino. Matondo na tata kelili kolona sena kokanisela kabiso. Kotindela kabiso bakobi bongo misala ya 1921. Fumu kusukia munzala mpanda na ngola nesongi andila koko ya suka ya mboka. Matondo na bino banso ba ibozwa mi bongo ebele liboso ya bitando na bino. Po ya botalaka bongo vuva mu television tando ya bonya pe ya mayele tando ya bosomi ya baindo mboto mabota mabino tomeseni koloba biso liboso na bino tokoyaka be na tina sio ko koluka kotongisa conscience ya bato nzoto ya bato baindo bazeko bila na kozanga conscience moindo atekaka bilei na fulu moindo amelaka masanga na fulu moindo asalaka hôpital na fulu moindo aebite kokabola bosoto na bopeto moindo aebite oyo ezingeli endeze kosala bolamu to mabe ya bomoi na ye yango tolobaka biso liboso na bino toyaka be na tina ya kozongisa conscience vutuka vana mpambo vidila tozonga na ino na esika tobungela epai wapi tobosana mpe totika bongo ba valeur tomeseni koloba ekenda bato etikala bato boko sosolete mokolo mwalelo ezete baindo bola muka ezete manaka tomeseni kosalo ko tozaka biso moko na plateau kaso lelo eze analyse ya banoko tokotambusaka yango mopanzi nanoko tambi mopanzi susu ezalaka nanoko mulo po topesi bango mbote esika bazwami kasi po ya lelo tokosombitinia makanisi biso nanoko tambi koka noko tambi mbote boni bino santé mbote noko ndombele botale pe elongo na ba fidèle téléspectateur ya Vuva mu télévision bazomi biteni na biteni bazolanda biso na konga oyo côté la santé kimia peleza na kati matondo noko tambi tolingaki lelo biso banoko tosangena pona kosombitini ya makanisi bomo ya bato c'est-à-dire moindo amitunaka mituna te moindo atalaka kasi amonaka te lelo toze kotala mokili esika ekomi esengelaki ba dirigeant africain esengelaki peuple africain ala musa makanisi bayebi yambo to sima ya ba indépendance to koma na ino ba indépendante tilelo ute époque coloniale ute esclavagisme bankoko ya biso bazala sujet ya ko reprimer à l'opposition pembe bakoko ya biso bazala inutile après bango soi-disant bamboka ya Afrika ezwa indépendance biso pe génération yetoye itoze inutile sans valeur moindo azalaka na nzambe te moindo azalaka na nkota te moindo azalaka na bilei te sokwa se refere te na bayeba kolonisaka lelo kotala mboka République démocratique ya Congo pe Afrika pasi minyoko oyo soko tozongi na 2015 2016 nesonganzila koko ya suka mboka balobaka na biso ata soko boko bongolo bokondi soko système bongwani te baindo to ba congolais eloko ko bongwana te to lukate kiti ya bokonzi etika la vie ezala libre wana ezalaki maloba message nesonganzila koko ya suka mboka batambolaki nango tambolai celui de le changement du président de la République et qu'on résout les grands problèmes de la Congo. Il y a un domaine de ministre. Moi, les leçons que nous avons le président de la République, la salle est mise là, la photo avant que soit le président de la salle. Comment dire les amis, parce que Bakoubalobi, entre toi et je dis, mais, bien, c'est pourquoi on a parlé sur le de changement dans le thé. Donc, les signes de Covid au Caméra, voilà, nous avons 5 votes soutenus par la mouvance présidentielle, qui sont 7 oppositions. Mais les 7 oppositions, à quelqu'un qui est pas président de la République, dans Wabini,
votre des maladies, chauffeur. Vous comprenez? À ce le même discours, il y a un Zalambana. Donc, c'est un fond, vous comprenez, c'est un capitaliste. Parce que le président de la République a ça différent, non, monsieur Kabila, pas de monsieur Koyeba. Les autres alliés, vous voyez, ils passent au Koyeba, vous avez signé Singapour. Les autres présidents de la République a signé avec Chine la pression pendant 100 ans pour le les autres pétrole et Rwanda. Pour ce pétrole, même les Gaulois comme président, même aussi Félix Tshisekedi, même aussi l'économie sont la majorité, même Moïse Katumbi, même aussi nous sommes même dans la majorité, aussi à Kamina, dans les honorables de Mina, ou même Sidi Katokolo, qui est le président. Après, il y a beaucoup pétrole et Rwanda, propriété privée de l'américaine et de la française. Dans l'Est, l'exploitation minière a signé un contrat il y a plus de 50 ans, ça peut être réédité. Donc, je suis dit, on a beaucoup de programmes, vous allez le ça. Mais si quoi, il faut quoi? Il faut qu'il y ait un réfi, il faut qu'il y ait les autres détails. Mais celui qui va dire le changement, donc le problème déjà n'est pas des années. Le collègue a son idée à condamner. Celui qui a épicerie, quand vous avez le comité, allez voir comment c'est. Vous n'avez pas la présidente, vous avez la majorité, vous avez la campagne, vous avez tous dans la communauté. Et on dit, donc, celui nous avons occasion de les rencontrer, tout le président de la République, celui-ci a dit ça 1 franc, tous la cabello, 1 franc. La ville a donné 1 franc. Le président a dit c'est 1 franc. Vous voyez? Pour ce président de la République, donc, pour l'Oubana, les gens sont anglais. Oui, il faut que ce soit là. Parce que les gens demandent à ceux qui ont pas président. On dit les tout le monde. À Ouattara, à l'Union, ça fait des discours de l'élection pour les loger. Moi, ça. Il y a une catégorie. C'est que madame, vous n'avez pas beaucoup là. À mon avis, oui, tous les gens, 3 ans, tous les gens, Boga, tous les gens, par les six là. Mais vous voyez, il y a des listes de terre. Mais vous avez d'accord. Mais vous voyez, il y a des listes de terre. Moïse Katumbi, qui était à participer à l'élection présidentielle de 2006 et 2011. Les autres Pascal Tekuna n'a pas été appuyé pour le gouvernement. Non! Il y a des autres là, mon collègue. Ils ont représenté, ni qui ont représenté, Nan. Les autres ont représenté l'État. Les autres, Moussoussou, vous voyez la société. Après cet exemple, le président du Monaï, il a se maintenu. Les Européens, vous avez dit pour la Santa, à signer. Oui, on a signé. À signer au nom, non, il y a M. Kabila, mais à signer en tant que président de la République. Ceux qui ont été la présidence, c'est que vous pouvez vous faire quand on a eu son président, le risque d'une nouvelle colonisation orientale des Oyams. Le code a la Bible du Kuna, la Bible. La Bible, c'est la baptiste, c'est le message. Donc, voilà le rôle à ce bloc. Et dans le bande, ceux qui ont été qui ont été rassemblement, parce que le papa qui s'était là-bas, le message de beaucoup le papa qui s'était avant au ticket de la technique. Parce que la ligne va être une vérité. Aussi, on a d'abord la vérité avant de monter. Et l'autre aussi, il va avoir la papa qui est pour aller. Donc, et quand vous allez, les marches, on a vu ça aussi, parce que l'outil, d'abord, il y a là pour vous. Il y a des rassemblements, on a dit que là, il s'appelle ceux qui vont être la catholique, c'est beau. Après, ils sont pas dans le mot, il y a encore, il y a cité, il y a plus de la salle de réconciliation. Comment dire? Mais avec la réconciliation,
Et ça facile pour la traiter au Libye, au sommet israélien. Américain, et la républicain, et la démocrate. Pour l'intérêt des États-Unis, si vous avez un moment. Mais qui sont là, parce que vous avez Kasi, mal compris, batikala ko sosola bangote, botala isika to komile. Nous on tombé le botale, kotala mokili, mingi mokili ya bayindo. Na pasi pe mawa, ozomona ke bayindo bayebite ba uti wapi, bayindo bayebite sika banini bakomi, bayindo bayebite sika nini baza okenda, voilà. Or bato bayebi esika ba uti. So ah esika to uti zaki na pasi, c'est que esika to komi photo bunda pour lobby, bola mwesa nini et là. Voilà. Mondele biso na mindele. To saka kana rapport de il y a maître et esclave nous kondombe le botale. Mondele lelo na mokili. Azana même azana nature autre ko comparer yango. Lokola baniamu baliaka baninga na bango baniamu. Lokola balion. Baleopard. Balienne. Baliaka baninga na bango baniamu. Biso bayino na kati na mokili. Toza ko apparaître ndenge moko na baniamu bazalaka faible lokola bamboloko. Bantaba. Bilei. Ya banyama ya kanda. Voilà, très bien. Soki biso bayino to sosoli rapport de force wana te. To relation wana te so to ke na bo. Soki biso bayino to sosoli na relation wana te et causer la biso passe de génération na de génération. Mindele bayebi ke sans Afrique vie zate. Occident lelo ti azongala lelo azoganga lelo États-Unis so za grande puissance Europe lelo so za lelo continent o lelo aza na position ko leka ba continent nyoso na ndenge ya condition de vie à bato eza grâce à Afrique. Si on nous tombe le botale tout na na bandeko bazolanda biso papa nini atia bana na condition ya malamu po bana na bavana na condition ya malamu za pour tata na bango kenda ko yiba libanda kenda ko piller libanda. Donc papa a conscient que aussi longtemps na bana ko yiba condition ya bana oyo kozala kaka malamu. Soki lelo na se décider natika ko yiba bana bakufi. Mais bon mengo bana basaka na ba yebaka te. Lelo élite ya Occident ba dirigeant Occident ba yebi makambo to loba. Donc bonheur bazana nango eza grâce à Afrique. Population a yebité. Yango mona ka population na ngako makati na sika so loba. Boko yibi ko sundola ba africain. Mais ko Macron azo rappeler sentir ne que Afrique ko échapper biso. Ce qui Afrique échapper biso boye ba ke bonheur pa bon. Quand il y a France et Europe. Car l'Afrique n'est pas seulement le continent des migrations et des crises. C'est un continent d'avenir. C'est aussi à ce titre que nous ne pouvons pas le laisser seul face à ces défis démographiques, climatiques, politiques. Nos entreprises, nos étudiants, nos chercheurs, nos artistes doivent s'y intéresser. Je me rendrai prochainement à Ouagadougou pour porter ce message. À travers la sécurité, le développement, la diplomatie, les liens économiques et l'innovation, la France ne saurait être ce pays post-colonial hésitant entre un magistère politique affaibli et une repentance malsaine. Les pays d'Afrique seront nos grands partenaires et nous devons continuer à apprendre d'eux comme ils peuvent apprendre de nous. Pour nourrir cet échange, je mettrai en place dans les prochaines semaines un conseil présidentiel pour l'Afrique, structure inédite tournée vers les attentes de nos jeunesses. Ce conseil transformera la gouvernance de la politique africaine en réunissant près de moi un groupe de personnalités engagées et issues de la société civile. L'Afrique l'illustre parfaitement. Une politique étrangère désireuse de rétablir la sécurité doit activer 3 grands leviers, presque concomitamment. Ces leviers sont ce que j'appelle en quelque sorte les 3D, défense, développement et diplomatie. Mais comment l'élite intellectuelle africaine, on peut balanda ba vidéo ana. Mais tililo. Ba koyebi sabino ke fo France sunga biso. Oh France nenga za bongo.
biso ça le roi Bamboloko France a Lyon liboso ya Lyon na Mboloko rapport ezaka que yo faut subir loi de domination donc négociation oh yo c'est bilei na yé donc ba français ba occidentaux ba ça conscient ce qui Afrique les lois est lié bien ba longi nyongo ya libumu ba ko raisonner ba ko sala ni to uti wapi to komi wapi to za ko kendewa wala ce qui ba lié bien ce ko ba ko manesika ba ye ba ko koyeba te ke sika ba uti esika ba komi nesika ba liko kende fo bo nyokola bango ba liaka bien te ne ba lobaka libumu enzala ezala kala matoyi te eza pe na makanisi eza pe na makanisi te ya so bunda kaka nanu eloko moko ekota nanu na kati na ye mais comment l'élite intellectuelle ba yebi yango non ndombele botalo otala pena Afrique til lelo na 21e siècle bamboko lokola ba Côte d'Ivoire donc président pena andimi na ye ba utiliser ye a déstabiliser bamboka kati Afrique normal soki to bandi kolobelela bongo biso mokolo na mokolo tozongisaka matondo mingi pa tata mokili wakili likolo na setata na kotindela biso neso nyanzila na période oyo nokondobela soki biso na bino tozwi chance ya koyeba ke sika to ute sika to komine sika to liko keni zakasa neso nyanzila molakisi nzela zaso tasoka ta biso ba ino to ute sika to komine sika to liko keni sika ya ngombo komona message neso nyanzila azaka constat baluka kati isa mutu moko alobi lelo eloko loba yako loba contraire na kaka baloba wana yango balobaka eloko elekelaka ngai ata soki ayena eloko moko oyo bino ekosepelisa po la majorité ya bato balinga koyoka makambo ezosepelisa matoi na bango mais bokomona neso nyanzela ata eloko ezosepelisa matoi na bino te soki yango wana bolamu ya donc le spirituel voilà thème kutu yango wana soki yango wana donné spirituel pamba te bakamba bazoya kolakisa biso te kokamba biso te selon makanisi na bango bango mpe basaka na quelque part esika bazulaka yango bo elingi tata moke nde bango bakoya nango awa pa na biso bokomona ke ata bino bosali résistance boboyi botraité oyo nyonso na baqualification nyonso bino bokoki koqualifie ye mais okomona bango bakotikala kaka nokondombeli botali nazose rappele RTVS 1 2016-2017 ozala na bino na ba cameraman oyo babandeko bazosoma biso pona bilile komela bandeko na bandako misapika kabo papa a décevoir biso papa vraiment batonyoso balingi changement batonyoso changement yo sais que yo suis bana fumu kuso to saka na biso na bango atongo midi pourquoi si bakomisa bango na beta joni na bamboka ndenge na ndenge nzoka biso na 2016 na miso musuni tozomona 2016 na 2017 donc boka 2016 moi moke so ibosa na komona makasi bokomona 2017 mais na miso molimo bokosa na 2016 mais yazo mona 30 ans après voilà donc tozalaki na 2016 neso nyanzila zo mona bomo ya ba congolais na 2020 bomo ya ba congolais na 2025 bomo ya ba congolais na 2030 bomo la ba congolais tila 2050 2100 même bango na liso molimo baso donc tata mokili déjà pour les na mokili molimo balakisi bango ne yango bomoni ba koya na interpellation pa ya biso bandeko na bango no moni langage ba ko moko ke to bundela kiti ya bokonzi ezala vidité mais libre ezala libre voilà bake musika babi libala oyo FCC na cash ekufa te lamuka kufa ya kota la partie wana motema esukaka ndenge nini alors bato nyonso catholique a forma oyo nyonso catholique a forma na école na ye na tuni peuple congolais nana ye bosala atatonga bato catholique a forma mpona kolakisa bino ke eza école ya mabe. Donc, programme na bango ezali ya ko diminuer bino. C'est pourquoi le col abamoni elan au Congo azoya nango. Programme au bazoya nango bamoni que Congo azokoma na position ko se détacher pa na bango. Le col abazu concurrent Chine et que bazoya bakeno bassin ya Congo parce que na wana otela bino ngo sete bassin ya Congo. Bokanisaka te ke ezali na Équateur. Bassin ya Congo na forme nango ya liboso ezozwa Gabon, Congo Brazzaville, Centrafrique,
Tchad, et une partie à Ouganda, et Rwanda, Burundi, Tanzanie, Zambie, na Angola, Mobimba, Kotisa Siko Motema Nango, RDC, enclave de Kabila. Nous sommes des eaux formés, bassin, la Congo. C'est pourquoi vous même vous avez mis sous bois. Bah occupé presque Afrique centrale. Et ça Congo. Alors bah mindele bah pays frontalier n'engé tozali à Wadelo. Tozali Congo ennemi même ya ba voisin. Mais faut tout ça la makasi pour réconciliation ils en a bande biso. Parce que tout ça, les système politique pour nani ceux qui va déstabiliser le pouvoir au na Congo, base la facilité ya kosala. Donc tout ça que même le président de la République la tendance mayele mabe bazo ya nango que baluka lisusu basala ndenge basalaki na 60 baluka isolement le chef de l'État où il y a ça en place biso to dénoncer yango déjà on a koloba été tozali pour mariage il y a FCC cash bon bakisana la muka il faut quota na libala wana po Congo eza ya biso tango tokoluka bolamu ya Congo bokoloba te bino bozobe fata bino bokota ndenge nini bozwi likabo ya moto kati na bino anosaka bino makambo ya futur wana libala ekelengi ya président Kabila na président Tshisekedi bakutani bazolia baleka peso kibe pondu na mbisa mai yo esengo oya jumwa buku no anseka président Chilombo aki kotala président Kabila na kinga kati président très bien aye kotala na union na cité union africaine donc Mercedes mo beaucoup de président Kabila qui n'ont posé ancien Bogar en cas moi voilà oui loko yo oju wapi bilongi akala voilà li soko libala wana bato to lobby awawa basana mission moko ya maintenir Afrique na misère ya kolukaka passe ya bayindo bayebi que à chaque fois unité ezali ebendaka milimo ya malamu ya kotonga ya kokanisa ya kosalela bolala bato faut kokabola bango IDPS wasali lit ya 37 ans Kabila président Kabila oyoyo a dirigé pendant 18 ans soki basangani ekozala mabe pona biso mabe pona mboka te bandeko biso za ba politicien te oyo mutu akosala analyse selon tendance bango bazana yango te biso za pemeni ya mutu asaka na ba données spirituelles koko ya suka mboka mosangila mokitani ya fumukimba ya walongo fumukimba ya 1921 voilà biso tokoya sala ba analyse te awo ngana za na opposition namonaka nyonso mabe ngana za na pouvoir namonaka nyonso malamu te yango bokomona ke banaliso biso tosalaka na bandeko mosusu bokeseni ezali mais soki nzela noko ndomela bandi kobeta sete to protéger libala oyo alors bamindele na bapays frontalier ndenge tozali awa lelo tozali Congo ennemi même ya bavoisin na ye mais faut tosala makasi pour réconciliation ezali na bandeko na biso parce que tout ça eza système politique mpo na nini soki balingi badestabiliser pouvoir oyo eza na Congo bazala na facilité ya kosala yango donc toza koloba même na président de la République lelo batendance oyo mayele mabe bazoya nango ke baluka lisusu basala ndenge basalaki na 60 baluka isolement le chef de l'État oyo aza en place biso to dénoncer yango déjà on a koloba été tozali pour mariage ya FCC cash bon bakisana la muka il faut quota na libala wana po Congo eza ya biso tango tokoluka bolamu ya Congo bokoloba te bino bozobe bune ba yiwala la kibokote a utiliser instrument na ye to bengi église oh ya génération bandeko bolanda biso tokosunga na régie soki na bosani na 2020 message nesonyenzi la adressaki période on a na procès à 100 jours ya Vital Kamerhe nesonyenzi la basalaki na message moko bozaka période de confinement voilà
message na plus mingi ezalaki sur l'église catholique. Juillet 2020. Juillet 2020, mémoire là, nous on dobele pena et c'est rappelé pour les locaux. Nous la carte ya religion africaine, pe oza moyindo, ozo bundela moyindo na yo. Yeba malamu ete mabe batakaka yango na source et non côté azo bimisela be fait. Église catholique malheur ya bayindo. Partout esika leka na monde. Même en Asie, à Kenya, même en Moussala, il y a un vélo, 314 ans, Église catholique, aïe, pour alinga pesa lisusu leçon ya sika. De yango wana tolingi toyanola bango à travers message tozopesa pe tokoremonte cours ya histoire likolo na bango po toyoki cardinal na bango alekaki mpona koloba ete aza kosenga divorce entre Cash na FCC. Vraiment mobomi libala oyo akoka koreconcilie bato te molimo tata mokili te molimo sata. Voilà. Oyo ayebiki akokoka kobongola mitema ya bato te même soki Cash baza bandoki FCC eza bandoki ye aza nzambe aza na nguya ya kobongola mitema na bango. Mais comment aloba te no aboyi libala wana ayebaki eleko te akanisaki akosala ndenge bazalaki kosala kala. Mais bato ye azobenga miyibi botala ba diplôme na bango nyonso bazwi yango na ba école pe institut ya nani siko nani a formé bango. Mais ezali mutalakisi bango moyibi wana akoya kotelema lelo te mpona alobaki non bobomi mboka depuis 60 tina lelo. Ce ne sont que des catholiques bacatholique na bacatholique bato bazoboma mboka eza bato mosusu te. Nayebi te soki ambongo lobi akoki koleka na télévision abimisa groupe ya baministre ya malamu to ya badirigeant oyo ya forma epai ne ya malamu alekisela biso bango na télévision totala bajean oyo nga na forma ya malamu bacadre nga na forma ya malamu ntango bango badirigeaki mboka ezalaki malamu abalela biso ata na Kasavubu premier président tina lelo aza na bango nyonso oyo badirige Congo kobana na première république tina lelo bazali basilisi na bauniversité catholique na bauniversité protestante. Lelo eza malamu ntango basangani catholique na protestant po balakisa na face du monde que tala les dégâts tueurs. Makambo to vivre lelo 2025 ne sengenze la bani ko déjà en 2020 aso bel bazali bakoko baloso ko moni ndokisa nini belela avant ne sengenze la bani ko belela catholique tika ba jena awo aketi musika asengi na FCC na Cash bo fongola G la muka sani akota. Okay. Alors bamindele na pays frontalier ndenge tozali awa lelo tozali Congo ennemi même ya ba voisins. Mais il faut que ça makasi pour réconciliation ils en a bandeko na biso. Parce que tout ça c'est un système politique pour nini ceux qui balingi ba déstabiliser pouvoir au na Congo bazala na facilité ya kosala. Donc toza ko même le président de la République lelo ba tendance o mayele mabe bazo ya nango que baluka lisusu basala ndenge basalaki na 60 baluka isolement ya chef de l'État oyo aza en place biso to dénoncer yango déjà mpona koloba ete tozali pour mariage ya FCC Cash bobakisa na lamuka il faut kota na libala wana po Congo eza ya biso ntango tokoluka bolamu ya Congo bokoloba te
bino bozo bebisa pata bino bokoti nation nzila seso lo babonga ebeke mundele utilisaka bato basaka batikala katikala pembeni akoki ko récupérer la muka po azanga bato bo récupérer na bandeko la bino ya la muka bino bandeko la muka bituma na bino za pona nino pona peuple bongo bino cash bituma na bino za pona ni pona peuple bongo bino FCC bituma na bino za pona ni pona peuple soki bino misatu tous les trois ngambu oyo boso bundela peuple bongo eloko ni kozanga ke bo sangana pona bolamu ya peuple pona bolamu ya peuple wana nation nzila na tango wana bandeko oyo baza na eteni église catholique bajijaki yango eza mabe makasi mongoni akomi ntina esika église catholique tomona bacardinal ya mbongo babe shole totangi na bakombo oyo bazosenga divorce o président aza à l'aise te président chilombo yesinoki aza à l'aise te bakomi kobenga meme elilingi ya pamba pour ba déstabiliser utiliser ba communicateur na bango voilà oyo église catholique ba bimi na elle lokola bazana lokola ba opposant ba bandi ko s'attaquer na chef de l'état président actuel président Tshisekedi elilingi ya pamba ba propos moko bato wana ba bandi ko employer na kibo na sasa kibo moto jamais un off de son ancien la terre kabiso ke mo continuer sa respect mérite botosi wana ne so nyanzela ningi batangisa la biso ke apona maki po akamba binoza hasard akomi na ebonga wana donc abongi na botosi wana matière religion africaine et pas ya ba fidèle yango moni religion africaine bisika nyoso bali ba respectera l'état noko nomele tango babiloko wana bandi longoni ya soso na nation nyanzila bakangaki maboko te babandi ko bunda ko talisa na mokili oyo eza danger zo yela biso liboso moi lelo noko nomele na ko ya na biso ki naza na fièvre conseil liboso ko pesanga lokana ngiki fièvre ça nini au mieux mais ce qui s'est répété ko isanga te faut que l'hôpital mona munga nga basala examen bayeba cause ça ne va pas au juste voilà lelo mboka za ko telema lelo boyoka nizati entre bandeko entre libota famille politique ya président Tshisekedi na famille politique ya ancien président Kabila lelo batu ko bazana na ngambo président Kabila boloba ke président Tshisekedi azamade nenge moko pe bako bazana na ngambo ya président Tshisekedi boloba nini président Kabila place ça nini azamade bango mibale tous les deux camps ti bazo potana na bongo bazo stake ba effet mais cause oyo ememi bango na divorce tous les deux camps balobelaka yango pe bayebite église catholique plus grand commun divisé elle est plus grand commun divisé banda na époque ba evitaka bileko nyonso donc batu nyonso baya babundela Afrique ba se sacrifier pour l'Afrique catholique a se complota pour na koboma bango bisote message na bango moko ya Vatican ya octobre 2024. Je demande pardon avec un sentiment de honte pour les moments où nous n'avons pas reconnu le droit et la dignité de chaque personne humaine en la discriminant et en l'exploitant. Je pense en particulier au peuple indigène et pour les moments où nous avons été complices de systèmes qui ont favorisé l'esclavage et le colonialisme. Célébration ya commémoration liwana iboko même mon église catholique mais noko tambito to kata bino nanu mo moke boyebi yo to lobaki na koteli na biswawa bayindo batalaka kasi bamona kate po na 21e siècle esika to ali lelo église catholique ko yeko la jour na ba bonté bato ba fandela yango oui peut-être baba e bandiko kauka moto alinga sa moi e lubwa ke ko lukela koni kuna mpo soko to zongi botangi awa ya Vitankanga 1665 eto bosana te kokweya ya Felika baptême ya catholique Rwanzinganku akwe wana to zongi na 14e siècle yaki mpa vita elenge mwasa mibutuku mibale na mibale ba komotumbi na mwana na mokongo na ba prêtre catholique wana alakisi ba preuve ya kozala na ye déstabilisateur ya Felika
Yé motazo benisa ba esclave na tango wana. Si bozo kende apambola. Si bozo kende za ko pambola bino. L'Église catholique. Et tozalaki awa. Na 2016 yango bato batiaka jeudi ngonga. Soi-disant le président honoraire, président Kabila doit partir pour bokase za na IDPS. Tolanda tozalana bino to traiter na ngwawa Jean-Marc Kabunda loba bazaki ko tia 50-50. IDPS ati 50 ati place bango bati ba militant. Catholique ati cadre bango bati ba militant 50-50. So il faut aussi que ça combat Etienne Tshisekedi beaucoup succès ngo place ni bomona ke combat automeni à solo tolongi parce qu'il y a longité pour souhaiter nezala un jour comme président de la République. Oh, nous sommes en train de faire un Congo à Lango. Maintenant que à comité, binope beaucoup de gens qui ont ma soeur église catholique à Zalate, d'état en somme boulot. Tous les gens la flambeau de les longwa, et les longwa na IDPS, de l'eau, batutu va monter la mingi cardinal Monsengo par rapport à. C'est plutôt l'inverse. Pour marche, n'engezali ko salemana, ba bazo marcher. Ezali ba combattant na biso. Donc tozali ba chrétien catholique. Toyo kana bien. Tozali nde ba associé. Ah bon? Entre église catholique na biso, c'est 50-50. Oh. Église catholique a offrir biso cadre, il y a ba chrétien mususu bazana, mais biso pe to mobiliser ba combattant na biso, ba koti, ba église, ba marché. Tolo balelo ba laïque catholique de cardinal bandiko sen koto ba basa lelo ba ta opposition. Bazali ban omoni bango basa société civile. C'est là où le pouvoir ne comprend rien. C'est là où le pouvoir ne comprend rien. So bazali kotia ba militant pour nani? Pour batumba, pour ba saccager, pour ba kweisa mboka bokonzi ya tango wana. Mais basé ko appuyer nani? Le président actuel, parti politique ezali lelo IDPS. Mais to tunaka ba bebanela wapi? Bango ba souhaitaka ba yana testament na tango wana. Papa Etienne Tshisekedi atikaka batia président Fachi lelo tango wana premier ministre. Mokili sali na lolenge na yango kolandela bilembo abimi président de la République. Mokolo kaka ba programmer moto bango bazalaki ko appuyer président de la République. Balobi vérité de Zion. Batoyo. Vérité de Zion. Auto zalaki soko na 36 000 iPad, soko nini trouble bandela wana. Ko sundola mbala moko quand politique baki ko appuyer, o bazalaki ko pesa la cadre. Bakomi bato alamuka. Bakomi bato alamuka. Noko tambi biloko yo tango yango to senga kana bandeko bolanda kabiso sans tendance sans parti pris. Tel est le sikato ali. Tel est le sikato komi na 21e siècle. Mboka o etonda bomengo. Me baindo bazeko lia bisuka ya dendo. Moindo tel est le kolata mukadi ya tombola azeko mekela stick na yango boye na tombola mbwaka kuna na ngambila. Makolo ya soso. Mais kitsudi ya soso biloko wana ya su kisuka ya dendo ezemwa monene bakomi kolia na kisuka ya soso awa mikuwa oyoka balongola ki misuni basalela ki yango bude mikobos yo mona ki yango sika basala ki bude pasi wana baindo tokomi ko déraisonner badwi masanga au rendez-vous zododo barabu bendio bazeko yana na milango awa na bamboka na bango ezalaka te. Donc batwana tiba oni tiba so ti lelo quit e vandi mboka mobi. Okomona bato nyonso baza ba fabricateur ba quit wana. Azaka na moi général na ye a protéger kaye. Oso bolibo telemela ye général ana ko tinda ba militaire parapluie na ye voilà. Batwana. Pas ces années ni noko ndombe. Bakonzi ya baindo bakenda ka Europe. Bakonzi ya baindo bakenda ka Asie. Bakonzi ya baindo batambola kabiteni yoso ya mokili. Mais bakomaka na secrétaire komituna est-ce que biso pena toza batu ndenge moko na batu. Poko tela bomo ya mundele. Hein? Otali bomo ya mundele. Otali bomo ya barabe. Otali bomo ya ba jaune. Otali na bomo ya biso ba noir.
okomona c'est comme si biso doza nanu na pourcentage nanu to atteindre nanu pourcentage était ya kokoma moto. Raison pour laquelle au monde a barasse wana soki parmi biso ba noir moto moko azo réfléchir malamu et comme ça bango asu mayelo wa à cause en angote noir noir go tant mosu tu faut pas éliminer yemba noir go ça la transmettre angote na bande ko nayi wana e moni na barasse mususu de ba mona ka biso non dobele awa omona tous les partis politiques ya ba mboka ya bayini babundelaka makambo to benga la démocratie. Or démocratie existe à côté. Azo penser ba démocratie existe à côté. Pour l'année bi démocratie existe à côté. Et ça moko ya ba arme. Oyo ba plus fort ba utiliser ka ngo so ba moni ba faible ba komi ko s'organiser. Ne bato ba ça plus fort ba yela ka bango ba mowana ya ba démocratie. Mitambo. Démocratie na biso na kiboindo. Na ndenge biso totangeli na école ya religion africaine vouvam oza na bokamba meneso ngenzi na fumukusu pa na biso démocratie za désordre d'abord na bakota na biso démocratie signification na ngoya réalité donc ezala existaka te démocratie na bakota na solo oka li solo so li felo eza démocratie za synonyme li démocratie c'est des mots ça pena wala kati to mona ki ba libyen lobby no kontombe le kotani ba libyen ba so marché bétidia ba marché po ba saka na ba mituka parking égalité donc muta vivre na Libye na époque ya Kadhafi après ko envier Portugal te bato ba so ta Italie ba so ko ya ko sala na Libye donc après ko envier ni Espagne te wana na époque ya Kadhafi Kadhafi a comme qui témoin gênant par rapport ya ba idée oyo po azaki pe faible oyo a comme ko pesa ba ndekone ba faible organisation le loko e bangisaka mundele les organisation bato ba africaine unité Kadhafi a bi union africaine o eza union ya Combo union ya activité ya bizalélité union bozo mona diminutif ya union européenne financement 80% financement à union africaine presque na ba sujet ba debataka na ba forum na ba conférence et utaka na union européenne bref union européenne so solo masolo na okomona représentant ya union africaine à la raté mais ce qui union africaine ça na ba masolo okomona représentant ya union européenne ay ko contrôler sika ba esclave ba ça ko solo ba africain ba yino sika ba solo okomona représentant ya États-Unis contrôle rapport ba libyen bala na bala moko ba ici bon OK bozo vivre na kati ya dictature dictature les amis donc on dombele botal les plus grands dictatures à mokili za tata mokili banda no nomele botal les âge osana ngo lelo nangana bande ko bolanda biso tata mokili atela biso tongo ekotana so bolekisi tongo butu koya boke kolala muta changer ngo azate qu'est-ce que c'est dictature à makasi toyaka na mokili na nzela kobotama tozonga na nzela kokufa yo bongola yango yo senga démocratie yesa tata mokeli ndenge ni yo sala kaka mwasi na mobali faut troisième sexe ezala na kati sala senga démocratie bokomona soko lingo bima na libane ba principe tata mokeli ne bokomona soko ba conséquences oyo kelanda bino ba conséquences ezala sur le plan positif na négatif mais soki botamoli na kati ya volonté tata mokeli pour vivre ba conséquences positives mais ce qui botamoli libane ba principe tata mokeli pour vivre ba conséquences donc à peu près to ko lobango eza ba chance mibale voilà malchance na bonne chance so botamoli ba conséquences ya lolenge botamoli so botamoli malamu bo bénéficier na bonne na bonheur so botamoli mabe bo bénéficier na malheur voilà tata mokeli asa dictateur ba biloko ba démocratie pas tata mokeli ça te yango on a raison pour laquelle bato batambo na bokati bokonzi tata mokeli bazaki na système ya bokonzi saka na libota moko roi soka kufi to sala ba élection te to sala ba élection te to yebi déjà que roi soka kufi na bana roi boti na na sa mieux placé bilembo zaki déjà ko la tango roi zai na bomoi basé ko ba successeur ya roi voilà wana tanto tambola ki na matambe ya tata mokeli na programme ya tata mokeli tango mondela de natiré biso no ndobele nde oboni ba biloko to zobete ba démocratie ba même biso n'esprit ba commerçant ya ba commerçant beta moi 5 ans euro tenga na
Tant que la démocratie, et c'est quand nous ordre de l'Union pas baïdo, faut utiliser démocratie pour y avoir ça va pion na yeba même désordre. Kadhafi. Ba bandi et démocratie ça té bon télémisi opposant. Opposant le ba yoka na société le lo Libye. Et comme on a des gouvernements, gouvernement à Tripoli na mboko soki Benghazi. Koto général soki Alpha Muto azo gérer yango kuna gouvernement ça reconnu donc les lobali ko vivre le pire vidéo moko kutu soki na yibi so bandeko so bo mona ngo bo sunga biso jeunesse libye ba ko bikoloba ba mindele ba lakaki bo ba makambo ebele après départ ya Kadhafi mais après départ ya Kadhafi ba yeli bango masanga drogue mais nous la biso bo makambo. Et maintenant nous vous emmenons en Libye où on célèbre aujourd'hui le 10e anniversaire de la révolution qui a renversé le régime de Kadhafi. Depuis, le pays vit dans le chaos, fracturé entre Est et Ouest et entre offensive et cessez-le-feu. Nous rejoignons notre envoyée spéciale Gwendoline de Bono. Vous vous êtes rendue dans l'ouest de la Libye, Gwendoline, à la rencontre de cette jeunesse qui s'est soulevée contre le pouvoir il y a 10 ans. Oui, au cœur de Tripoli, des adolescents jouent au foot près de la forteresse Ocre. Un père négocie un tour de poney pour son fils. Hussam Nadjar, lui, observe cette place des martyrs avec le sourire. Ça fait 10 ans et voir des gens libres comme ça, c'est tout ce pourquoi on s'est battu. Le cœur de Tripoli s'appelait encore Place Verte lorsque cet ancien rebelle et sa brigade s'en sont emparés il y a 10 ans, après des jours de combat contre les troupes de Muammar Kadhafi. Quand on est arrivé à l'entrée de la place, je me suis dit, on est arrivé à Tripoli. J'ai plus beaucoup de concentration pour me battre et même si j'étais épuisé à l'intérieur, j'exultais comme un volcan. Quand la place des martyrs est tombée, on savait que la fin de Kadhafi était proche. Entrer sur la place des martyrs il y a 10 ans est probablement le plus intense et le plus beau de mes souvenirs. 10 ans après, Gwendoline, que sont devenus ces rebelles qui se sont soulevés contre Kadhafi ? Eh bien, depuis 10 ans, dit Hussam, nous sortons nos fusils du placard régulièrement. Après la révolution, la Libye a connu les offensives contre l'État islamique, mais aussi la guerre civile. L'économie est dévastée et le pays est coupé en deux. Nous sommes dans un baraquement sur le front qui marque cette séparation entre Est et Ouest. Ahmed Ali fait cuire le déjeuner pour son unité. Il a 36 ans et ne cache pas sa lassitude. On n'a même pas eu la chance de se marier en 10 ans. Ici, chacun voudrait se marier et avoir des enfants, des perspectives. Mais personne n'est marié. Et chaque année ou année et demie, une nouvelle guerre commence. Je n'ai pas envie d'imposer à ma femme de vivre avec moi, dans ma maison, et de me retrouver à partir sur le front à Tripoli ou je ne sais où en la laissant seule. J'en sais rien, c'est juste pas possible. Moi, je veux partir étudier à l'étranger pour obtenir une maîtrise ou un doctorat et revenir au pays avec une meilleure éducation qui profite au pays et au monde en général. Avant de s'engager dans la rébellion, il venait d'obtenir son premier diplôme d'ingénieur. Mais en Libye, aujourd'hui, dit-il, il n'y a presque que les armes qui garantissent un salaire. Bayindo bazo kende esika esengeli ba attaquer pour ba luka bolamu na bango bazo kotika bango ba na bi ndeti awo makambezo de kana politique ya mboka na biso Congo mais noko tambi makambo politique yango balobaka bakoyela yo mayele to bakopesa yo mayele mizalela na mayele na yo tolobaka wana masese emoni liso ekotoboloko liso te ndenge nini ba dirigeant na biso tolobi awa bamoni ndenge Kwame Nkrumah basali bamoni ndenge impérialiste babundisi Thomas Sankara bamoni ndenge basala Mbuta Lumumba bamoni ndenge Samuel Odo bakokata ya en direct bilema ya nzoto bamoni ndenge basali Laurent Gbagbo na Côte d'Ivoire bamoni ndenge basali Savimbi lobi kakawa mais okokamwa ba dirigeant wana soko bazé ko piller soko bazé ko yiba peuple na bango bazé ko kenda ko bombisa mbisi na monoko ya ngando babosani histoire ya Mobutu babosani 32 ya Mobutu soko 18 milliards ba wangana yango na bambeto ya or ba wangana babosani ke Savimbi azwaka diamant le plus gros diamant du monde atindaka kuna soko na Italie soko na Portugal ba wangana mais même bereur yango baye mais soto songi na 2016 2017 bakanga erwana
ba bien il y a officier supérieur il y a tango il y a président honoraire Kabila Kabangi na côté armée na côté politique mais oui na armée to moni États-Unis à Kanga ba bien il y a général John il y a John Numbi général Kanyama général Amisi Kumba wana na armée ba politicien kuna ba même de malanga même cornet nanga ça va sanctionner oui cornet nanga parce que sanctionné ça va sanctionner par américain balobi boyiba ka population na bino to kangiba bonyo la population to kangiba bien na population to beta maboko to beta maboko bike mundela sali makama malamu voilà langage bandeko baza lelo na pouvoir muni mundele ko ba opposant na tango na ba opposant na tango wana na tango wana biso to beleli ingeta bokangiba miibi to lobi matondo bozongisela biso biloko so za moto malamu soko policier akangi moyibi o ayibi ngai moyibi akokenda na sanction akena na cachot ou prison mais biloko bakangaki faut bazongisela ngai c'est ngai yango na rôle la police mais telelo biloko wana ekende bungwa loko amolinga ya bazongisaka te ebunga loko amolinga likaya bakozongisa te po ozwaki yango na mboka na bango bino boza ba gouverneur est-ce que telelo yango église ba église il faut ba porte wana ezala scellé ekangama po eze opium ya peuple ba église entre autres maman na bango église catholique c'est l'opium du peuple bango nde bazé kolalisa mais noko tambi awa toze bazé ko attaquer biso na ba mouvement rebelle ba pasteur bazé ko koba ko senga président de la République misolo soi-disant pour organiser culte ba senga na nzambe asilisa guerre kuna esika Palestine amasa zeko bunda na Israël peuple eli de Dieu ya Bible wana o bango ba ko asomba minduki ba drone zeko senga aide partout na bandeko na ye éparpillé na Europe pour bunda contre Hamas ba drone zeko coûter soko ba 250 000 ezeko mata ba missile ya ndenge na ndenge awo epai na biso na kamwi na keluke ngunza oyo bazaka soko batiki nzefu soko ndenge nini bazeko loba bakobelela nzambe ya bakoko atinda nzoi soko Rwanda ezinda soko na tremblement de terre soko tala esika to mais pasteur moko no kondombele asengela ki Kagame awawa soki libumwele kaye mbole beta na Rwanda inondation salama na Rwanda alobi yango na télévision mais akozala pas interpellé te oh no kondombele yoko toke musika asali message par exemple lelo c'est pour ça que lelo ça dimanche asali message yango dimanche 3 jours après mbule beti makasi awa na kati capitale domande batu awa bandimi na ye fallait babota courage baba papa donc Zamba confondre lisusu RDC na Rwanda donc bande ko sala lo samba ko sengela Rwanda mabe obosana ki te ne sikolo ba Rwanda ochaki Congo pour nyoso to senga ki po na Rwanda ata moko te salami na Rwanda mais c'est le contraire biso ne mtu lelaki mais noko tambi sikawa est-ce que bayindo baje bato mpo nini te interpellé même il y avait des pasteurs basalaki lo sambo balobaki Goma ne tombera jamais oh ne sonyanzi la loba à chaque fois na makamu ya mboka boko tsaka ka kombo ya Yesu nyonso ebebi nyonso abi liloba lelo na lisusu matondo fo bato jalelo za bato ba uti ne telo ya bapaya nde bachaka bajalelo po bazoluka mbongo biso toza bato tozoya po to limbolela bato lobiko na bango yango na tozonga na boyindo na biso bosala ka constat tango nyonso bakosala losambo ya mboka na kombo ya Yesu soka basali losambo na ba religion étrangère to ya mortalité komata banditisme komata makambo mabe e komata makasi bosala ngala bi bosala nde constat il va suka poto suka yango wana soki tozongi na boyindo nde sika bokomona mutu nyonso koraisonne na botata mokela yebike na kosala ndeko nanga mabe te po azali ngai yango wana mikili nyonso etambola na botata mokeli na bango batambola malamu mpe baluka bolamu ya bango nisika bolamu bapaya donc bokoki te bobombaka bozwi bambongo na mabota boke kobomba na bapoto na balibanda botiki population tikala konyokoma wana ezali ya bosatana mais na botata mokeli nyokoma na population na peuple sika moko po bino nyonso elongo boluka bolamu na bino ye akoti
Il y a quoi à la place na bisoté. Il y a la religion étrangère. Au sommet, il y a la religion mindele. Et bango, des sengo mingi pona biso. Parce que biso to loba soki ba pesi mboka na Yesu. Et ko tika la botambola te. Tu peux te nous vivre des preuves en fait. Maintenant. Mukolo moko na masolo kaka ba noko ndenge zalaka. Ba beteli fezala moko ya batata basi abi afumu. Ah, na mona ki ba olinga ba ke ndiko sambela pona eloko fo abi nengo atika na yo. Ba meka kutu te. Basala kutu erreur wana. Soki ka basala erreur, nous attendre na eloko moko ya malunga te. Mais noko tambi. Tu zonga nano wana. Maloba wana ni songanzila babandi koloba yango banda na tango ya président ya mine, président Kabangi. Volonté na bango te. Ba tuso kanzania solo babongo volonté na bango. Molimu. Soki denga loba. Volonté ya mokila molimu. Volonté ya mokila molimu. Message au bango bayena. Fumukuso bazalo lokola to koloba porte-parole. Ya elle spirituelle bayindo na mokila mosuni. Très bien. Donc bazui makambu o mokila molimo azokanga. Ne ça na conseil des ministres. Mayo bakanyi po na mboka. Ne ba kopesa porte-parole ya gouvernement. Ne yisi ko ya kotali sa population. Donc biso bayino le roi population. Voilà. Baboti na biso mokile molimo porte-parole na biso nesiko nesonyanzila. Ba mboka yonso pe bazena porte-parole na bango. Oya kozwaka na molimo apesaka na mboka. Kasi pas pasa porte-parole spirituelle ba mindeli. Voilà. Mais et pas une biso sikawa chose bizarre. Chose bizarre. Ba dirigeant politique, bato yonso bazena ba grade bibonga balandaka ne songanzila. Balandaka. Bayebi ne songanzila. To kendeki na makambo ya bale ba pointa ne songanzila di do balungaka ba prouver. Lelo R2C elelaka telelo génération zoko ko séparate. Bo moni ke football na biso kufi. Bana bakena Real na Barcelone. Imana na masemba so beta na loki même ne seka na tala yango ezate. Bazo sanga makamba kala boye. Noko tambi vita imane uti ko beta wa mikolelekaki. Okoka mawa. Yango moko stade on dirait match batango ne zaki ba match soko ya Polino, soko na Saint-Étienne, to soko Arc-en-Ciel soko na équipe na l'Estade. Mais vita imana. Koboya koyoka ne songanzila football congolais ekufi. Mais tozongi sikawa na maye ya mboka tozena guide spirituel. Oyo tango yonso bazeko ya koyebisa ba dirigeant bokeba esika bozeko luka kotia lokolo ezena potopoto kozindisa bino. Mais moto zeko tia kate bato wana ba domere neti soko telelo ezena ba na ba dirigeant politique ba ko croire na ba pasteur nokotambi. N'ébite tango bozeko fanda penza na ndako bomoni que gouvernement bimisi misolo ba millions et en même temps bato wana oyo lelo bakoma koloba bakukanga Kabila il faut bakanga Kabila bazaki bana misala ya Kabila soko Kabila se comportant mabe soko président sortant a réussi ça te ba conseiller na yesa la banani ba pasteur kanga ba miyiba ba pasteur oyo ba tatou ya mikolo oyo bazeko koba ko défiler il faut bakanga Kabila asali batu mabe yo zalaka pene na ye olobakani ba contre IDPS. Mais justement langage ya ba flatteur yango wana œuvre colonisatrice ezeko koba œuvre ya ba impérialiste. Bolemi sino ndombele nini makanisi ko kimangai. Excellence Constant Mutamba. To ba baza pena moko ya babilenge oyo mokonza mboka aponaki na eteni ya justice pour abundela. Excellence. Eloko moko biso à chaque fois que tozotala bino na TV motemi zoza la passe. Tozomona politique yo boyaki nango na ebandeli. Makanisi boyaki nango na ebandeli. Bomeka kozonga siri yango excellence kozala malamu. Bomoni mikolo oyo bomoyi oyo mokonzi excellence Constant Mutamba bokoti ya ba pasteur ya kosala visibilité biso do mona lokwa visibilité ba pasteur ozomona bakene église boye ba sabelelié oboye pona mboka moko te na mokili ndenge nokondobele balobaki awa et si ça kabita mais soko lo sambo si ça kanzala te
losambo tongaka ndako te losambo ebimisaka mai te bongo losambo ekosisa guerre yango wana kutu bozonga na politique na bino ya première deuxième troisième voire même quatrième mois ya bandeli na bino ekokondi oyo congolais nyonso alobaki oui effectivement tozwa bena ba ministre ya justice cette fois-ci excellence Mutamba vraiment lokola pas elenge soki ba makanisio elenge za lokola mutu moko aza lokola na bomo imulai avenir ezali lokola pas elenge nenga bani makambo na mibu azana yango to bosa de excellence Mutamba Rosa na ba 37 ans âge na bango yango wana soka ken nango lisusu ça a pratiqué politique 10 ans 15 ans 20 ans arozala kaka na bomo yi akoma jeune papa mais makambo ke sunga mboka na ba makambo ebele surtout azana na cycle ya décision banani ba délivrer ka bato d'autorisation ya ba hôtel excellence Mutamba ba bomo yi mboka nyonso batiaki elike na jeunesse excellence banani ba délivrer ka bato d'autorisation ya ba bar excellence banani ba délivrer ka bato na mona vidéo mo na Facebook nous kontomela motali motema pasi batie bana mikie ba indo na micro ba sambela Yesu bakangi miso na ba Biblia ba sambela batie ya bana mikie ba chinois ba asiatique ndenge bazo kela bazo kangisa ba téléphone to ko dondwa na Samsung S24 S25 tout le monde image na bi bato bazo na organe décision mais noko tamba kango te to kata bino muke noko tambi bino bolobi bomoni yango na réseaux sociaux mais ba dirigeant ya Afrique bakendaka bakomaka na bisika wa bamona yango bango bamonaka en face mais ndenge nini bakoki komema yango te awa yango bolobaki na eloko na zongi esika bolobaki toze na loi ya cause na effet awa toze ko traiter ba effet awa to traitaka ba effet te soko tuye toboki kuna tokene mbango bamba tokena ndeko bambesika tuye toboki tuye ko bongisa nzila te sika potopoto ezoko eza nzila za ko beba na potopoto tokenda ko bamba le mal en est omoni ata bosengi awa na ministre ya justice excellence Mutamba mais bongo soko babengelaki a partir ya libanda est-ce que bomonaka te mibeko nyonso yaka eyako assainir secteur wana ya baeglise ya bamayebo bomonaka te ke mikano wana ebungaka kwa molinga likaya ekoloba malisusu te po eze instance eze instrument obe impérialiste basalaka mpona kodestabiliser Afrique mpona kolalisa jeunesse pongi botala kaka mboka mobimba bato basambelaka bato bamitunaka mituna te po soko boali komituna te bokoyeba te komilongola na page balongoli biso bametre ya mabele na biso balobi na biso to espérer na bomengo moko imaginaire ezaka na paradis biloko eza na tina te biloko mokili eza na tina te kanga miso guerre ya Angola plus de 25 ans de guerre bana babotami na etumba baye kobunda etumba ezalaki mpona diamant tokomi na 96 nesonga nzila balobi yango na bato bazalaki na bango elona na mbanza Congo pe en Angola guerre au Zaïre na tango wana badonné spirituel déjà bango esi bazwaki yango na 96 wana Savimbi akangi nord ya Angola aze déjà na mbanza Congo wana nesonga nzila balobi tata oyo akotikala kokoma mokonzi te mais pe en Angola guerre au Zaïre échangeaki badonné diamant kitisi sentence nango pouvoir ya diamant kiti toye na bakoltan moyen pela lisusu ezate en même temps na rebelle azeko bundisa mboka na gouvernement zeko défendre par mondele soutenir na moto moko moto azeko tekela bango mandoki moto moko soka zaki mutu malamu tongo yo soma mandoki akopimela yo yo ndenge oza illégal ye asa ye via batu so de non ba via batu ye fo aluka bolamu na yango yo loko oza rebelle te mais okokenda ko boma bato inutilement na kotekela mandoki te pour Afrique salaka mandoki te c'est le contraire écoute soki kutu gouvernement en place abani azo sepela société na ba makamu na bango bako bana kutu même ko pesa na ba embargo rebelle aso ka embargo minduki te tata bato yo ba indo to lamuka ba indo to telema mondele akotika la tana une seconde te
ya koluka bolamu ba dirigeant africaine bazaka pressure kosakana te pa mindele mais to tanga char de l'impérialisme maintenant kotambi to mona mitambo na char de l'impérialisme to la like to la muki Robert Bougie a ça qui ba déclaration mo bo o et ça qui ba to bien té kasi ya pasi o benga ya pasi Laurent Gbagbo azo confirmé que abandaki kopesa président Jacques Chirac des millions na lani ba beteli nga lisolo mais so la na Laurent Gbagbo ouais ba tunie mutuna wana ya Robert Bougie voilà il paraît que Bino oui c'est ça. Alors vous l'envoyez balader et on va le vitrifier. Est-ce que très sincèrement, pendant que vous étiez aux affaires, vous avez de temps en temps aussi acheté votre paix, acheté Paris, parce qu'il dit que vous aviez donné 3 millions d'euros à Jacques Chirac. Oui, enfin, exactement, c'est 2 milliards de francs CFA. Alors, je ne sais pas bien... Oui, ça fait 3 millions d'euros. Voilà. À peu près. Voilà. Mais ça, je suis étonné que ça apparaisse comme quelque chose de nouveau aujourd'hui. Parce que depuis 2014, dans le livre que j'ai écrit en prison avec François Mattei... Pour la vérité de la justice. Oui, je l'ai dit là-dedans. Pour la vérité et la justice. Oui. Vous en aviez parlé, effectivement. Oui. Mais bon, vous savez, quand ça sort de la bouche de quelqu'un d'autre, on se dit, bon, il n'affabulait pas. À la page 49, oui, j'avais déjà dit ça. Mais Monsieur le Président, pourquoi vous donnez les 3 millions d'euros, c'est-à-dire les 2 milliards dont vous parlez? Parce qu'ils m'ont demandé. Mais vous ne donnez pas tout ce qu'ils vous le demandent. Ah non, mais écoute, c'est Chirac. Il était si influent que cela? Il vous faisait si peur que ça? C'est pas une question de peur. Mais c'est d'abord un étonnement de voir le chef d'État français me demander l'argent. Moi, j'étais étonné. Stupéfait. J'étais stupéfait. J'étais ahuri. Ce n'est pas le seul chef d'État qui m'a demandé l'argent. Hein. Ah bon? Mais comme un autre qui m'a demandé aussi l'argent. Vous pouvez nous le dire, Monsieur le Président? Non. S'il vous plaît. Yo mobola. Mboka na yo nzala. Bana ba rolata ba couper ma dofo lokwa ba beti yango masasi. Otali couper lokwa ba mpule ya bimi wana. Yo zeko pesa ba million. Pas ya président azeko kamba mboka oyeze. O bafutaka mwana soka botami. Voilà. Donc bon, on est en Afrique. Papa ozolandanga, maman ozolanda. Ozana 5 bana, ozana 3 bana, ozana 7 bana. Au moins le nombre de bana wana. Soko bota ki bongo pa mindele. Chaque fin du mois, mwana na mwana azana salaire au l'état balosani. Ah ba loko pesa. Soko imaginez ba mbongo bazofuta batukuna. Awa oza licencié. Hein? La Côte d'Ivoire ba licencié ba ali hein. Oh soki azosala musala. Soka zimbongo ebele na fin du mois. Et ça $150 ou $200. Soka suite a combien ba 4 ba lobani. Oh ya koti ba benga ba comment monta ba loge la science. Voilà monta ba science. Oh ba koti na ba science ngo monier a pas fukibo. Ba tozo vivre na pop pesa ki moyibi. Mo dozo salaire ya $150 azo tonganda. Noko tambi bonheur oyo ezeko sala Europe. Ezali mabele na sia mabele ya Afrique. États-Unis ont un réserve de pétrole il y a plus de 100 ans. Le pétrole a dû à Ibi na bamboka ya bato. Tous un pétrole. Une fois, Congo Brazzaville a un pétrole. Il y a bisoté. Il y a des Français, il y a des Américains. Coltan. Mais les gens ont un bateau. Le président Fachi a signé sur 47% et que tous a combien de pourcents dans les minéraux en Gobiso. Ce que les lois pêchent aux États-Unis, minéraux bandambula ni ezaka ya biso. Mais président honoraire Kabila Kabanga, il y a un problème pour la révision encore de minéraux. Il y a 10% par Voilà.
Tu as combien de pourcentage? Donc, vous avez 2%. Président honoraire Aboundele là qui on est à Kenya pour promulguer Ango et comme na 10%. Voilà. Bande ko balandi. Ba Niki allait baya. Niki allait à cela bazo ko so pour na élection parce que oui. Tout le monde a besoin de droit de l'homme niveau tellement kana mboko. Pourquoi kana code minier, you esclave nini? Oya mais mabele ya biso. Bande ko balandi. To senga kana bino. Bolanda ka biso sans tendance sur sa particule s'il vous plaît. S'il vous plaît, mboka oeze ya biso. Nesonganzi la fumukuzu kia mzana panda na ngola koko ya suka mboka. Baze ko talisa biso. Baze ko talisa biso. Bonzambe zala na ino importete. Bonzambe zala na ino importete. Soko moindo aze ko koka ko se différencier. Yena baloposo mosusu. Aze ko ko sala différence te ya bosoto na bopeto. C'est que nzamba alite. C'est que Nzambaalité. Tout le monde est escroc. Tout le monde moyibi. Motatanga kama bonza moyibi. Mama oyo atondisa église yewana atekaka madesu ya yana azui madesu ya peta sombe pa ya moninga atili kolo. Mama oyo atondisa église mama diakono. Yewana dwaka fufu ya mwindu ya diata bombe oki asombi fufu ya Congo central ya pembe atimwa. Botala niveau christianisme et ko détruire ma belle Afrique. Et puis phénomène traître. Nous avons tozo kenda na ko chiter to suksa manaka na biso. Phénomène traître. Boko mona ke baye yonso batele magepa ya baindo. Loposo pemba manigansaka a manipula kabimisaka traître moko mopandi. Samuel Dopoba Bomaye, Charles Taylor. Mais boyebi na Libéria suite ya Charles Taylor. Boba Boma président Sankara, Blaise Compaoré. Tala bomo ya sana ngole. Mais boyebi sori ya Blaise Compaoré lelo na notre lelo azena bomo. Boyebi sori ya Blaise Compaoré lelo. Aro lingate ko servir mindele. Leki na ekutu a wuta ki France aye na Côte d'Ivoire pour aye kotala aye rendre une visite. Na retour na visa et comme il passe à quel même ici l'ambassade de France na Côte d'Ivoire na salaka déjà na mokanda na fanda ke pa ina pensa mutu ba ko traiter nga pensa boy mais phénomène traître président Mobutu ba pimé na mambobi na déclaration mambobi mais oui ba pimé la président Mobutu visa akoka ko kufela na Maroc était akoka ko kufela na Maroc était mutazo kabela bango verre et diamant à Pessi Mitterrand. Toujours président Bokassa. Ninya salité. Moi ça te na niveau à ça échange, il y a moi si na ye. Mais à Souki, moi si il y a ex-président à Teki Mikate. Donc wana. T'expliquez-moi malam. Dès lelo président Kabila René na Kibokonzi 18 ans accueilli maman li vazaki première dame Kibokonzi na bango et Kibokonzi mobile ngo esili alongo première dame olo tozana maman Denise bakangi bango biloko no so ba mindele to lobite ke bakangi bango tozo pesa exemple ya pour me comprendre le solo ya Bokassa mondela boy même ba ke rovana na bamboka na ye maman Olive a se retrouver na président Kabila na Cameroun pour na ko vivre pour na servir na bango. Maman Olive Lemba comme côté ka Mikate ne président Bokassa na moi na ye mais ba servant monele na pouvoir na bango na Centrafrique ya osakana te batwana mais ne songanzi la bazo kosenga noko tambi toyokana tolingana tosangana bomoko basé kon mais l'opposo pemba zo manigancé dame azeko tindika pion alingi bisika oyo rebelle akangi montazo teka monduki l'opposo pembe montazo exploiter minerai l'opposo pembe ngambo ya gouvernement montazo teka mandoki l'opposo pembe montazo azo exploiter minerai ya ngambo ya gouvernement l'opposo pembe mais est-ce que tokoki ko comprendre teke etumba wane ko silaka te pour le poso pemba za ko produire minduki
mokolo na mokolo il faut teka yango moto ya te madesu na loso na fufu abimi na ndako na ziki alamba ngo po etekama soko so client yeko somba ya ko boya ko tekela ye kuta no sala makasi kuta so proposer ba client moto azo sala cercueil pona likanisi nini bato bozala na bomo libela na libela baka okunda ntaba na cercueil te ako sala cercueil na ye mwana ne fois tanga azo souhaiter bato bakufa ya te ka mwana ne fois tende classe ako sombongo moto asali morgue po bagenda kotia ni ngombe bagenda kotia ni soso to bagenda kotia ka basana ba dépense faut basana na kata ba mabota na bango mais justement il faut pas vivre mon colonna mon col ndenge lo poso pemba ali lo kwa moto yo asali hôpital azeko souhaiter ba koniba ya ba beli ba ya lo poso pemba ze moto asala ka cercueil suwe na ye bato bakufa ya te ka cercueil bande ko balandi to bandeli ko lo babolanda ka biso sans tendance sans parti pris lelo na zeko landa phrase moko e komi ko lo ba mana bato tozala ba patriote patriotisme est-ce que patriotisme ezala ka circonstanciel na tamoko boyeka on ne faut pas comme patriote to c'est logo faut bota manengo babota makana yango patriotisme bautaka nango na bomwana eza définition ya motema vers patrie na yo komilinga kolinga mabele na yo kolinga origine na yo kolinga ba valeur na yo ko défendre yango pe kosuka kaka na kolinga te ndenge ozali kolinga ba valeur na yo patrie na yo oyeba ko défendre yango tozalaka awa MONUSCO, mission d'observation des Nations Unies au Congo, basala ke loko te, tozwa mikano, population telema. Tango ngindaka na est, population kwiti. Mais lelo banguna ba kote libiso, toze na bitenye bele ba territoire bele eze na ngambo ya moninga. Mais soko zeko tambola na ville province de Kinshasa. Ni nezeko la kisaka, mboko eze menacé. Ezeko kenda na balkanisation. Nous condombele. Avant de match où tu rebête Marielle na Barcelone. Mais bato balongoli na ba kaputula na bango. Balatina midinda bazeko pepa ba couper na bango pepo Barcelone na match sili na se mbula. Mbula we bete mukolo wana match wana sili na se mbula. Mais ozomona population oya bimaki a marché makambo sala bi musika ya musika bakonzi ministre ya sport le lengo tozo kende l'équipe nyonso eza ekikufa po bato bayeba kutu mokolo ebetaka susu te bato bakoma kaka Real Barcelone pe ba biloko eye awawa biloko ya mbongo eye awawa biloko eza très ekangi ba jeune fille ekangi ba mama ekangi ba tate ekangi bilenge na ba mboka obino bouti boyebi ke mwana oyo aze minere abetaka masano ya mbongo te mais wabotala bana bakomi koyiba mbongo na bandako mais bandeko balandi noko tambi nebi te tozonga nano est-ce que soko tozali kotambola na mboka oyo na ville province de Kinshasa ezene lembo zeko lakisa ke impérialiste bazali koluka ko balkaniser mboka na biso ke lemba ke kasavu kende yolo kende matonge kende kitambo kende lingwa kende bandal kende ville boulevard Kimbuta donc esika oyo bato bakokofana ba réfléchir mpona bolambo na bango lobi réalité plus grave bakonzi ministre Constant Mutamba ministre Jacques Ben Chabal excellence bozana eteni ya ministère intérieur excellence Mutamba bozana eteni ya ministère ya justice makelelo d'église na musique ya na musique na makelele ya babar ya mukolo na mukolo pemene ya bekolo pemene ya bandako babari tango efungwamaka ezoyebana te ngonga mpe kangamaka eyebanaka te na lendi okomona bato 12h bavandi na babar bazomela masanga babar eza kofungwama lendi bar ebandaka kofungwama soko 7h elalaki tongosa epemi 5h 10 6h 7h efungwami bato babandi komela masanga na mboka oyo jeunesse azenano na bokasi na bopikiliki
jeunesse nde amemaka mboka na ye na développement. Mais bino bozali komona jeunesse na bino ndenga kangami na bikala, jeunesse na bino ndenga kangami na ba église. Mais qu'est-ce que vous en dites? Bozali kokanisa nini pe bozali koloba nini? Noko tambito bendi penza suka ya masolo na biso. Bato bakuti biso na suka ya masolo na biso ba retenir nini? Mpasi ya baindo ezali kokoka kosila te. Pauvreté ba dirigeant na biso bazali ba main lié. Mais bazali kokoba ko répéter ba même mbeba toti kolanda c'est vrai to komi na suka Nicolas Kassadi, ancien ministre de la finance. Voilà faut ça l'appeler nini bokoki koloba pona kosukisa manaka na biso nesonga nzila bazali ko belela depuis 2 années bazali koleka na bitando vutuka vana mpambu vidila tozonga na esika tobungela bato nyonso bakomaka fort na bonzambe na bango na milimo ya bankoko na bango nde yaka kopesa bango bokasi po bakenda liboso pouvoir passer tant bazalaki na période na bango ya reine monsieur Nganzila banda ko ba yokaki te monsieur Zamso ba jijité po to loba soki nini komeli bango mais bato bazolanda biso bango moba ba komi lobela bandeko pe bazuli bako ko kamba lelo ndenge tozola muka bobotamaki na ba age bozana yango te lelo ondimaka pete un jour bokozala pe bakambi bokamba pe lelo kolala pe kolamuka même après 10 ans même après 15 ans même après 30 ans président botu basala 30 ans la pouvoir okutu funku sabi yoka nso bato bakiko yokana ata balobi ke totikela président Chilombo 10 ans mais surtout yokana na biso to bona kutu 10 ans on a belé ekokoma nango kaka soki lelo elle spirituelle ya bayindo oyo ezali représenté par Nelson Nyanzela Fumuko soki mzala pana na ngola boko jugele ngona musika boko tela ngona na musika boko zala na 1000 difficultés ya koluka lolamwa bato ko bino bozo kamba ezana mokonzi moko te tanga zaka libanda ya kokonza akanisa ka question na commune sika wana na nyokola bato moto nyonso yango bomona ke discours ya opposition so excitera toujours bato mais tango siko ba yaka kokoma na gestion bazanga ka clé bakuti ba injonction cahier de charge ouais pona ko dévier biloko wana c'est vrai beaucoup bonissement sur le plan physique mais faut vous aller accompagner encadrer sur le plan spirituel. Ce qui n'a été la spiritualité pour réussir. Tabalobak ya mutu asa mutu liboma. Boke ne ko sokolaye, façon normal, to boko délivrer. Il faut vous soigner. Faut vous soigner. De yangwana lobiko nae. Afrique lelo soka yebisika wutite, ayebisika komité, ayebisika zokemete pour relation na Afrique physique, relation na Afrique spirituelle, c'est pour katana. Autant dans la Bible, Pierre a tourné Jésus mokonzi. Est-ce que tant en moi yango bozongi cela Israël qui bokonzi nae, mokonzi la ki sabiso lo sambo, alobi bo sambela kaboyi. Notre Père qui est au ciel, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Au ciel on va ne kolobela Israël spirituel, ozaki libre. Il y a milimo Abraham, il y a Isaac, il y a Élie, il y a Moïse. Israël physique, ils en captivité. Raison pour laquelle, tant que Mobik ici, il y a un pouvoir, une énergie et Israël spirituel et là, il y a Israël physique. Les mêmes schémas, on est pratiqués dans la barasse. Les lois Afrique spirituelle, ils sont libres. Et c'est quand Bambuta Lumumba Bazali, et c'est quand Bambuta Sankara Bazali, et c'est quand Bayaki Pamfita Bazali, Bambuta Macho Bazali, et c'est quand Bayebanso Bayevitakanga, et c'est quand Bazali, et c'est quand Bawalon Fumukimo Bazali, Afrique spirituelle. Ce qu'on biso Afrique physique, tout ça est au Kamama. Ce qu'on a dans la clé, Azali Moutou, Oyo Yazo réélire biso Afrique physique, n'Afrique spirituelle. Les Bango Wana, et c'est bien. Donc ce qui te yoki Bango. Bangoni mutu bakana sabiso Afrique spirituelle amoni complot et loko boye pona bayindo
bino ba konzo bozo kama na Afrique physique bozo lango ba précaution pour ma bien ça nini et komate tala awa nenge to minyo kola na ba malade lokuto to bengi nini corona mais ce qui là ba talisa ba biso na ba données spirituelles o to zui na Afrique spirituelle ba mukolo ba yindo tata mokeli atalisi biso ke na Afrique a o na Congo exact batondo mingi bongisa nde maloba Fumukusu alobi te ete corona ezali te. Fumukusu alobi corona ezali. Kasi na Congo pe na Afrika te. Pa bayindo te. E pa bayindo corona eza te. E pa bayindo ezali malaria, typhoïde, na tension. Cliniciens, ba homme de science, to vanda totala, awa poto ezozinda, awa nzale kokota na poto, awa pasi kokota, nini tokosala awe pai na biso media ya mindele bozalela kango mayele tango nyonso bozolanda et tokosenga na ba journaliste na biso bakende ko puiser information na source oyo peza ya solo omoni tosengi pe na ba médecin na biso basunga ba dirigeant politique to sengi pe na ba service na biso ya renseignement esa la mosala nango na ba domaine nango parce que service à sécurité eza ko sécuriser kaka te mboka na tentative ya coup d'état eza ko sécuriser kaka mboka te na ba envahisseur moko balingi ba ya ko provoquer guerre awa to soulèvement baza ko sécuriser mboka na nyonso tina niveau ya santé tina niveau ya kolia nyonso alors na sengi na service na biso ya sécurité na ba renseignement nango bakende ko se renseigner vraiment la source soki tozana ebembata moko ya corona awa parce que ngai na ba données spirituelles na zana yango na Afrique mobimba ata moko na kufite na corona amwe boloba na malaria na typhoïde parce que symptômes ya rhume kosu na température élevée eza déjà et c'est vendre la biso awa banda kala soki komi na 40 tia mwana mai et ça les mayela tozwa ngo 40 po tobela kango tofingaka papa opale kisi mais biso moko kola kola moto bia non ezalate matondo nokotambi na kondimaka tofanda lisusu mpona kosombitinya makanisi mpona kobunda kolamusa makanisi ya libota bandeko balandi tobendi suka ya manaka na biso bozali na basuggestion olandi biso mpona mbala yambo bokomela biso na banimero yeze affiché na se ya bitando na bino moyindo azali kominiokola po ntango na ye ya lobiko esi ekokaki 1921 walongo fumuki mbango tata keli likolo na se bakaniselaki biso bayindo moyindo bazali kominiokola nesongi ya nzila bayei bazali koavertir bazali kolakisa nzila liboso bazali kolakisa yango na badirigant politique organe ya décision koloba na bango tokeba boya kozwa bokasi oyo bokokenda nango lokola baloposo yonso bayaka nango na baconsort de nation na bareunion ye bokokendaka bokomona ke badirigeant africain bakendaka lokola baesclave bakendaka lokola bagouverneur bake kopesa rapport bongo na bamaître bayeba kotindaka etumba na mboka loposo mpe bazali koteka mandoki na bangambo yonso soko tango moko atekeli yo mandoki eleki mwa makasi opusani muke abengi bango lisusu bobakisa pourcentage tala ya sombaki oyo bino boya kozwa oyo eleki na sali yango eko aze kosala bino lipa te aze kosala bino lipa te bandeko balandi bolandaki biso lolenge elongo bani bozongisi matondo na grande équipe technique ya Vom Télévision tozongisi matondo nane songa nzira fumukusu ke muzana mpanda nango la promoteur ya Vom Télévision biso tolobi kimia ya walongo fumuki mbangu ebila o mabota mabino tokutani mbala ya sima na analyse ya banoko matondo mingi